ya www.congolokole.com. Tozaka ka toujours na Kinkole. Wapi bipai ba maman baza victime na ba papa ya démolition ya banda kuna bango bazwa ki du mort. Baza na mikanda la bango cadastre. Yango nazo pesa mbote na mama mbote mama. Mbote mama na ngai. Mama na kutio awa wapi bisika banda ko ebukani na monyo libanda na bana. Mama ebisa biso ebanda ki boni pe komi wapi. Ba mama na ngai Nzambe oyo achapsha na mokili azali nzambe oyo alingi tonyoka mate biso tozolala libanda na bana mo tala kaka mokolo lokola ngai mbongo oyo bapesaki ngai natonga mwa ndako natongi ndako naza kovana na bakoko nazovana na bakoko namona boye surprise balobi te balaki te biso na mikana na biso nyonso toza nango tosana mikana na biso tosoma mapango na biso tosabata maboma te toyaki koyiba te toyaki kosomba na mbongo na biso ya pasi bongo bayeka ka babuki balaka tate biloko na kati ya ndako ebukani sikangana bakoko naza kotelangana nazolala libanda nakokende wapi nakopesa nano merci na fondation oyo mama Sita Marie mama France de Londres boyete Marie France na yebite nakoloba nini pa ya mama wana yata kozwanga mama na ye ayata kozwanga lokanga na libanda na mbula nazopola ayata kozwanga ebele bato bakufi tena oyo bazoki kuta pare mais oyo akufaki nanu na mokolo yango wana ese ya kolela ye ezate baleli ye na balabala en tout cas mama merci na to peso merci te merci muke oyo tindelaki ngai kutu mokolo na zwango mama ya nazomona ke namona ta yo boye na elongi namona yo tala kaka mutu lokola nga na yeba kiteke na kokozwa $100 na simbi $100 mutu lokola nga mama na lokolo moni nga na oyo tindaki vraiment merci merci mingi tala kaka mutu oyo moni te oyebi te kaka na molimo akanisi yo mama boza mingi te nzambe apambola yo abakisa yo oyo zangi merci mingi. En tout cas, maman Marie-France, wana tomoni, mama zonga, mama yaka, maman Kembango, wana maman Marie-France, omoni, Fondation Marie-France TSHIKA, merci. Pambate témoignage ami balé sous ce bimina maman Paka a confirmé que bazwa ki $1,250. Loko la baza ki ebele, bakabola ki ndambo po bato ebele bazwa ki likama, ba bébé bazwa ki ba choc, basia bazemi eningana ki mboka oyo beboye. Bato bazana mikanda na bango ba eko bimisa bango. Yango Fondation Marie-France TSHIKA na Londres topesi bino merci nzamba pambola bino boko bana musala o eza ba témoignage mama pambolio mama merci lobani na Fondation potoka bwana nakutu naloba nini nzambe nde abakisela ye oyo ezangi ye abakisela ye oyo ezangi ye ya mingi koleka po ete akontinue kosala musala oyo ya sali oyo ya sali eza mokeme oyo nzambe akopesa ye tala kaka na bato oyo ayebi te na biso bato oyo ayebi te akaniseli biso na molimo vraiment molimo wana elimo santo ekitelaka baapostolo ekitela mpenza ye ekitela ye mama. Merci beaucoup maman Marie-France tokomi na suka toza na terrain Congolokole News aye na terrain pona ko vérifier masolo ya démolition pe donation bosala ki esila ki bongo kokoma nzambe apambola bino merci beaucoup. Merci.